Biso bana ya papa Fati Béton Tshisekedi wa Mulumba Félix Tshisekedi Tshilombo mwana Tshisekedi wa Mulumba toyei awe pa na bino pona message o boyoke pa président toyei papa Michel Kamu nangai papa Bobele Jérôme olani na ye toye po ete kotonga ba école kotonga ba hôpital ndenge kotonga biro Michel Kamu quelqu'un qui sont école primaire ici à la il y a qui sont comment au Kiri la première la deuxième mais on était que la première la deuxième dans la première année deuxième tout à Kiri puis tout aussi vraiment un passe voir que bah infrastructure scolaire ici que est préparé par ministre Kilovi, le président de la République Kilovi, bongo, batanga kana basiko, na modèle ils ont ça, ils ont passé ma casse. Alors, beaucoup là tous allés envoyer à Mokondi Mboka, tout le monde passe na bino. Et tout même, na liste à programme tout ça là qui a ba école, ya bino ezala kité. Tant on a kozonga kuna na koluka moyena loba, pe ya lozombo. Sikanga na koli, sikanga na botami, fonatika pe elembo moko ya malamu. Esa goya ekawe, président go kotinde, binkuma, biyari lanso apakotoko kome, eya l'école, eya le mboyi kambas, eya le population eneki, eya le balabala eneki, ya Mobutu na mbolo choix entre un frère et un ami. Ongoke. Woyali onkinso. Voyou iweye la nengamba. Si, Avambangi, ah. Ah, Kolioyi. Sala, vraiment. Kaneto kende la bono kinyo osi weli osa la naliombo onwetawo liso président lobi papa Fati Béton atiki biso awa na Kiri mais lokola tozali na ntango ya enrôlement nasengi na bino bana nyonso ya Lonjombo mama papa mwana muke atene na bino na enrôlement mpona kozwa carte d'électeur na ye oyoki ngai mutu nyonso atende na bureau d'enrôlement mpona kozwa carte d'électeur na ye mpona nini mpona maponomi tokonopesa papa Fati Béton mikana toyokani tokopona nani Fati Béton na moko Yami
État de droit, bonne gouvernance. La baninga kimi bukana sokela na mi classe totake tu maken kulankesa ne va bien be baninga bankanja buke baina kiwa yenka to yeyo monere soko sortant to kende Kinshasa pour ndia kumba to kusunga ya kumba kutambule auto batela toto ya la pemeni la bomungisi Quand vous êtes au territoire de Kiri, vous avez besoin de la balabala, vous avez besoin de Wokitane Mamayaka, et à l'intérieur qui est Inkumaye, Otosole. Problème que nous continuons à nous sommes simple représentant de mon Colombo Kayanazo Konza. Donc, il y a des en tout cas, tout la population, donc, au bon, c'est la vie, et bon, bien, pour tous à la cigote, c'est là qui n'est c'est qui est bien. Commis député charnel. À vous m'attendez. J'habite à Kingili. J'ai marié à Boudela. Je m'appelle Nsonge Mila Charnel. Est-ce qu'elle a vu ma bête? Moïse Nyolo Yadio la mala wa papa Insan kuma baseka Moïse tolo panyo kuma mbote tongo ye wenambo avato angolo sala tongo kanise ifoto yeka grand maître Batindami ya Fati Béton, Fati Béton, alobi que papa et Kamou Michel, nale kinaye papa Bobele Jérôme, bokene na Kiri, koye bisaba na Kiri, eloko liboso boye. Toyeli bango projet ya kotonga bandako, kasi babosana te. Bana nyonso ya Kiri, parce que bana ya Mama Yaka, bango nyonso bakele kozwaka d'électeur. Sabane ngo yewe songo kuene meto ya ilowe ko moto pankum wa ila mposalo ya ene wewe lande otoki basi oye omele basi sole bakata kama oto lokutani wewe lande sala isa o wa compagnie au kibati
kela awa yaka. Ok, minka ho. Azase. Ouais, maman comme un casse pour l'honorable. Ouais. Maman on va la victoire. Ba qui sonne. Voilà. Donc la pouvoir. Le militaire d'État, honorable Michel Ekambo effacer le tableau. Bikarouchi. Ah, ça événement. Événement ngo na sepeli na ngo. Po na yoka likambango lelo atambula. Pour les cas plus de 20 ans. Kasi lelo nde na vivre ya solo. Que nganga Nzambe azali. Ipana biso. Beto la kopesa valeur. Nauti kosukola na mai. Ndenge recommandation ya musali na Nzambe. C'est comme ndenge ezalaki baninga kuna na Bethesda. Voilà. Israël lelo na Mamayaka nauti na Bethesda. Vraiment na sepeli pe na yoki on dirait une force aussi qui est bakisami. La piscine de Bethsaïda. Tout pouvoir. La divinité de Dieu. Tout pouvoir. L'eau c'est la vie. Tout c'est la vie. En tout cas, c'est les journalistes. Zangi même maloba ko exprimer les kambango kasi na bozanga te. Vraiment na remercier ba nyonso bazali pembeni na Toma misali na Nzambe mais yambinga to sololi na emulai plus de 3 heures. Sola za musali ya Nzambe parce que maloba oyo ya pesinga ba charge oyo ya pesinga ba conseil oyo ya pesinga ba orientation ya pesinga ya solo c'est un homme de Dieu. Et puis j'en profite avant de connaître tout ressortissant de Kiri faut battre la icône munene ezali pona intérêt pe na biso moko